aloba te okota te na oloba na mabanga mosusu yango oyo ezwaki ya na mire ekangami atisi na niveau kitoko te porte balongoli babuki makambo tu ndako ya militaire kitoko te porte yango balongoli babuki yango mpena donc eke mopanzi kitoko te boye bien te ndako ya militaire bokomosala wa ndako va tenir militaire, moi, il faut jouer bien. Palais, namona te pena bana pena boye pena basali kamo bano basali na masa la becha va ida boba pivi na ba banga awa mtakufa soki ayi kosinga nini ke bato bakufi bapanzi okotisi na kati ndenge bapanzi biloko bapanzi vatika na ndenge ya mabe kamanga moko dona zo ataki ya banda dimanche likolo nyonso tinde bapanzi likolo nyonso tinde ekiti nyonso tout bapanzi po bango nde bachampion moto auta e voyage aye face ova bango chaque jour expliquer nga biso wa toza toza na commune ya Masina quartier 3 avenue Mabui Dirail numéro 125 makambo ni bokuta nango makambo tokuta nango na problème ya na Paxel petit frère na biso ya rendre biso visite na ndako auti na niveau village na Mbandaka ba maître ya Mabwidi ba champion matamakasi ba eba bi chaque jour pa pesa bango 1000 francs pour ya vendre na mabele na bango ekiri na bango na mbonga na compte ya mabele bon lisolo toyoka na mato ezali comme tongo na ka bana meke ba wasaka na comme ya menace ya mabe ba na niveau ti ya ndako na biso dimanche petit moko boye kombo na ye Jonathan disons na robosa na ba nom mais ba na effectif à 10 personnes Jonathan Kabila Jacob Noël Mustang donc wana bakombo na bango ya bakulu na o bazo ya ko menacer petit frère o aye na lopango place to vandi ya biso moko aye pa na bango te chaque jour pa pesa bango ba 1000 francs po bango apo ya vanda na mabele na bango pechango ye yokutu muta calme tano ozo mona ye wana eleti dimanche wana toche plainte à l'état peut atterrir na mabele afuti bakulu na te bakulu na bakimi lundi voilà dimanche lundi dimanche ana toyaki na ba maître volontaire na ba policier to luki ba pechango bakimi ba maître kutu batikali ba policier bazongi mais ba pechango bakimi penza ba maître ba na mabele ba otambola pona luka bango bakangi mibale baza na police siko na moma oyo lundi ya lobi ba pechwa na ya bakulu na wana 3 personnes na famille na bango mwana mona tangi ko mona e Noël bayane ba bongisa courant na balabala l'état na niveau 23h police eleke kuti bango ba bongisa courant balandi bango ba binga mutu na bengi bango ba policier mama na bango en face na biso wa comme ne mama Nelly famille Mampuya aeti na pavement na biso abika nga mutu na bengi ba soda bana na ye ba na taki ya mabanga na kufa nazoki na lokolo 6 pence ngamoko na oso traitement na ngama kambutu dans les tozabe na journal oyo toyebi kende ma 2 personnes au bazana na nde ba mettre ba osunga biso se ba kei bana na ba ya na tek ba 22h ba 23h chaque jour siko de wana bagi na ndaku na bino ko menacer bino na kati ya lipango pa ba lobi omuto bengeli bango la police de wana ba yaki ko beta petit frère dimanche na kati ya ndaku penza awa donc ngaku na ya kolala ba wala musangande ya kolamusa awa na pavement na biso ba bitumba na mukabe leki na ngaku na kati ya lopango na toki babinda ku bayo menacer wana eza ndako ya soda
ndako ya soda asalaka garde na onatra asalaka garde na onatra azalaki te biso bana na ye bapandi bateni na ye bayibi babuti bateve na biso nde omoni ekufi bongo donc baza bato ya makasi tokoko bango te tokokapima te toyebi te ndeni tokokosala po baza mpe na mwa assurance ya bafamille na bango baza bana oyo badepasse baage ya ba 18 ans ba 19 ans mais na niveau justice bazoloba baba mineur balibere bango Nga utambanda na epa pera leki abiso awa. Navanda na sukoli na nga navanda na sanzeto. Bapetwa wa chaque jour. So nga navanda ona pesa ba 1000 francs. Ba bakolo mabele. Ona pesa ba 1000 francs ndenge ni bana pesa ba 1000 francs na nyonga bango te. Bango 1000 francs na pesa wa bona nyonga bango te. Elo to la nga bango ga ngwana. Donc yo uti no voyage bango ba koma air nyonso tu ba koma roya na kati ya lipangu yo pesa bango ba 1000 francs. 1000 francs mbonga tiki ba bakolo mabele. Après wana ndo pesa bango te siko ba saloni. Na pesa bango tane banyata bandi obunda bitumanga na bango. Donc ba na kati ya lipangu na bino na ba kote ngata na to bunda ba milangi na ba mabanga. Siko alika moto la nga ba pesa 1000 francs. Pesa mbonga 1000 francs. So na menace wana nde basali suka nango basali nini? Ba menace wana suka basali bande o misu akala ngambo awa ba na ngambo awa ba mabanga mbala mo finga biso bona boto to ba bazokisi bato bayibi batenia mokonzi bapandi ba bon bango bina kolobela minute na te bakonza mabele donc bakonza mabele bango musala bango yake so uti quelque part au ta province ou na capitale là on est mboka mboka na toujours faut à l'aise mais la comprendre comme bakonza mabele ko futa ton pas partout ya normal te hein mutako bana normal te ke uti quelque part ya bana quelque part ba futa ba mpako bapanzi fatika na ndenge ya mabele non soda mo